bandeko Karine Mokonzi, problème ya munene eza na ye sikoyo wapi na kati ya famille. Bandeko, likambo ya famille, bon, na famille na ete waza nango papa Evi Henrietta na ye, non. Mais na famille kaka, et puis famille biologique, famille pire. Donc en dehors kaka ya famille na ye waza nango Henrietta, Maréchal Evi Kikuli, Aboubakar Kikuli, Allahu Akbar, na ye mo Karine Kikuli. Nayebi bozoka ngo te na Karine Mokonzi, bozoka ngo pete na Rachid, me boyebi Karine aza na problème. Bon, miso boyebi te, miso boyebi bobombami. Nga papa robo na obomba ngo te po boyebi nakene bomba musalani. Fo loba no bongo te. Alors mpote bapapa bamama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Problème ango yangoyo. Trésor Abito, cousin biologique propre ya Karine Mokonzi. Leki ya papa Mokonzi yewana abota Trésor Abito. Guy Mokonzi na cousine bakoma ba camarade azalaka kuna ya tro. Chantal Bola semeki. Chantal Bola bakangama na Karine Mokonzi. Karine Mokonzi ayebaki te azaki semeki na ye. Tango ayebaki bakangama susu makasi. Tango ayebaki ke Trésor Abito makila na ngai propre. Karine aninga okweya kao. Alors, problème eza to eza te. Problème ezali. Trésor Abito, cousin propre ya Karine Mokonzi, awa alobi boy pona Chantal Bola. Alobi asolisaka kutu na ba famille, ba parents ya Chantal Bola lisusu te. Bandeko, siko elakisi nini? Tango Trésor Abito akati makolo na oya ye Mama Paradis Chantal Bola. Donc, automatique, Guy Mokonzi akati makolo no, poza okenda ndako wana, pona Trésor Abito, cousin na ye, oyo azali frère na ye, neti balandana, pe bazanga na poto. Siko Trésor Abito na Chantal Bola bakati. Eningolo bani. Bandeko, makambo pesa ya solo. Po awa na zolo baboy.
Poka namoni parti na TikTok. Mais namoni signe mon côté. Na mama paradis. Kazola kisakio. Bakabwana trésor habit. Oeza mungonga karate. Eza baje Manuela te. Nani azosala makambo boye. Bon, tosala eza ya solo kasi. Soki eza ya solo. Guy Mokonzi akokata kutu sango pe explication. Pe akoyeba mingi makambo nini eleki kuna. Trésor habit alobaka te no. Soki alobi na media donc pa ya cousin na ye akoloba mingi. Karine Mokonzi Chantal Bola. Basera Rando, Karine Mokonzi na Chantal Bola. So botali bien, ba discuta penza te. Chantal Bola aloba penza ma bepo na bango te. So totali par rapport ya Chantal Bola. Modèle ataka. Ba randonnette nyonso bazali na poto. Modèle akomisa bango ba carton. Akomisa bango bikedi. Anika bango na machine. Chantal Bola tikala kosala bongo te na Karine Mokonzi. Na yebite soka yebaki avant bakozala basemeki to yebaki Karine Mokonzi azaka semeki na ye to kaka aza komona neti na kotake Karine Mokonzi te. Bandeko botala bien Rando Chantal Bola na Karine Mokonzi. Bokomona aloba presque rien. Bokomona ye moko tazo baye. Azoloba tika bango bango bala wena kisasa. Atakaki muke Israel me atakaki pe makasi te. Israel nda atakaki Chantal Bola makasi. Donc, bango moko deja na tango wana baza na Rando tenga na oloba. Basala même pas Rando. Poso Chantal Bola ki na posa kosala Rando. Na bato ya Kinshasa atokalinga kosala. Force ezangaki ete, munduki ezangaki ete, succès ezangaki ete, contrôle ya Rando a poto ezangaki ete. Nyonso azalaki na maboko. Masalaki te. Pe a formé mbala moko relation bango na Karine Mokonzi basali relation makasi. Telelo. Titango Karine Mokonzi eko yebaki. Trésor habit obayeko lingana Chantal Bola cousin na ye. Lelo oyo Chantal Bola ayaka na makambo ebele Karine Mokonzi abengisaka ye ayaka. Azangaka te andimaka pele. Te na mariage ayaki. Voir même Karine Mokonzi akanga photo d'honneur. Bandeko wana yaka photo d'honneur. Koto mamingeni na kati Karine Mokonzi na mopanzi Chantal Bola. Bandeko eza photo d'honneur. Ba photo numéro 1 pa Karine Mokonzi ezali oyo ya papa evi na oyo ye na papa evi. Donc oyo etali mariage na ye. C'est quoi en dehors wana na kati ya mariage wana kaka photo d'honneur ezali ya mami ngeni Karine Mokonzi Chantal Bola. Bandeko gate munazolo bango photo d'honneur Karine Mokonzi pete alobi yango menazo tanga ngo
nazotanga yango ekomama nelongi ya Karine Mokonzi botala ye bien na crâne bomona ekomami photo d'honneur nsima bafoto d'honneur oyo elandi ya bato équipe nationale afilora Tracy Mbelenga pro ya bato ya réseaux sociaux tolandi ya nani Deschaux boyebi Deschaux no Deschaux na Angleterre bawana tu bafoto d'honneur bon oyo natangi kombo te bomitungisa te boza mpe kaka bafoto no me bafoto d'honneur ezali nakobosana mpe mosusu siko bandeko oyo eza likambo ya famille affaire de famille nga ntango nazala mwana moke baloba boye na poto te na afrike libala ekufaka kisemeki ekufaka te en tout cas na afrike namona yango mpe bon ti ntango nalongwaki meme ntango nakendeke voyage namonaka bakisemeki ekontinuaka basemeki oyo bayokanaka te baza koyokana pe te ntango mwasi azalaki na libala to mobali azalaki na mwasi na ye donc ebanda kobela deja te na couple ntango bakabwani ebelaka mpe te sikoyo basemeki oyo ezala kobela donc oyo bazalaki bien ntango couple eza bien na Congo namonaka bango mpe kaka baza bien ti lelo boni botuna nga na poto boniko bato akini lo boni botuna nga bino na kopia réponse na poto eza au contraire libala ekufi kisemeki mpe ekufi kisemeki kuta kokufa va donc so omoni semeki bazokutana deja ntango libala ya matata eza mpona kotyola moko mpo mpona koseka moko ayebi na eloko te mpo oyo kala te akotikala ye moko to oyo kala te akotikala na bana yeleo donc eza bongo sikoyo so bakabwani soko omoni bapesani mbote yeba mpo bino bokutani na balabala me awa na poto nyonso te me majorité libala ekufi kisemeki ekufi surtout bino bato afrike boluka kutu teke o nabenga mwasi aya na nga kala to mobali aya na nga kala ye azalaki bien na biso komekaka te akokatela telefone te akoyoka yo mpo autilize maloba oyo yo koloba contre ndeko na yo bongo ndenge akosambwisa bino akokotia meme haut-parleur yo so oloba ye mpe azozongisa bongo nini eza kaka pasi boyeba sero natindelaki bino nini oya nakoluka natinda so na moto wana bongo ndoko na bino ya motu mokuse wana ye moto na kobenge motu mokuse nga kuti nazala respect na ndoko ndenge nini wana yo ozoloba omona mpe atindeli yo kode to atindi te soko opie maloba kitoko oza so na maloba mosusu akopia akotindelo code me kokanisa te aza toujours bien non azosomba nde minduki mpa na yo asasa ya yo ndeko ye kutu te na famille no mobimba na baoyo babandi koyiba sika na baoyo babandi kindumba sika bakombo na bango ekokota na miniature te mikolo ekoya nde bandokota na miniature ekokota na telefone ofele batelefone ya fixe ekokota na réunion muziki ekokota mokolo ya likelemba kosambwa wapi boyoki no soki ndeko no bakabwani na mobali na ye to na mwasi na ye
yo za na Afrique boyokanga kobenga te kata posi bakata koluka pe numero te o azalaka bien asolaka nanga bien bino nte bozosambwa bozomisambwisa mpe bozobakisa kosambwisa ndeko na bino soki ndeko na bino alingaka kosambwa te mpo bamisusu balingaka kosamba kosambwa asanfutaka nango tout d'abord na bino moko kutu abetela bino mokinza bon bandeko tozongi awa na Karine Mokonzi la Baronne Chantal Bola Mama Paradis Karine Mokonzi oka mikolo yo avani na ngwenda TikTok azopapula seko papula Mervina koti na lidusu ya ese de Panama bayuma bakota madusu Chantal Bola Mama Paradis yazotake na bano basaka na McDo bano babotama Chantal Bola wano beta kilo kwa na nani awa bosana rando bon soko ezalia na mobali na yo mobali no akoli awa mek disien bor wano beti na nani bon tosalaka obeti na bana McDo obeti na bana McDo me bana na biso so basali na McDo problème eza wapi mindele bango mo basalaka na McDo abotami awa de 300 générations maosala na McDo oh Chantal Bola bon bandeko affaire de famille Karine Mokonzi na Chantal Bola baza toujours nde bazalaka pourquoi et pour que surtout na makambo nyonso ona utoloba bandeko surtout pona makambo nyonso ona utoloba tout simplement parce que bango bakangama bayebana Karine Mokonzi ayebaki rien de habite Chantal Bola nayebi te je crois pe pa yebaki te ou bien yebaki nayebi te basi bamesana pe relation na bango eza en dehors nanu ya kisemeki no semeki kinsekwa affaire semeki kinsekwa bandeko semeki kinsekwa azalaka ntango nanu bato baswani te couple eza mobimba oyo nalobi ke basemeki mosusu ayina deja semeki na ye banda kala ndenge bayemba bandeko ya basi yoyoyo balingaka basi ya bandeko ya mibali te mpona nini yo wowowowo na poto mpe eza na modele nango bandeko ya mwasi yoyoyo balingaka mobali ya ndeko na bango te mpona nini yo yoyoyo bon eza vice versa comme tel bakoyina mwasi comme tel bakoyina mobali ça dépend mais Karine Mokonzi la Baronne na Chantal Bola Mama Paradis à suivre non tokotala soki histoire oyo eza ya solo soki eza mpenza trésor à bit na Mama Paradis Chantal Bola bakabwani mpo bakozala na problème bayokani to ekozala nango audio ya Manuela moto mosusu moto azoloba bakoka na voix na trésor à bit nga papa robo nasala nini nakoloba te à suivre soki à suivre ezali tokolanda ngo ya biso moko
Ngelo na koloba na soki siawa. Botika la malamu. Et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so, ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne ça qui topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni a danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so, ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne ça qui topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni a danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne ça qui topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni a danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.